Voilà. Congo Impact News, vous nous suivez à travers le monde. Topé Sibino, Mbote, Baimboka, Bakombattant, Ingeta, la Mama Africa, toujours pour nous sala. Baimboka Mokwalelo, Tozali Penza, Nesingo Yako Sololana, maître Onyemba, il y a Zali Bongo, maître, il y a Bliss, il y a Mwana Mboka, Franck Diongona et Tokobeta Penza, Masolo par rapport, il y a situation politique, il y a Mboka Nabiso, Mwana Mboka Boni. Mbote mama mbote mingi na bando kuna mbisa bazolanda biso na diaspora batonya so bakolanda biso na misoyo atone bino botondi mingi ndenge boye pana ngai pona to sora masoyo mukolo lelo. Maître, c'est vrai que ça tout ça pendant le temps mingité toni toyeba étant maître avocat de Eliezer Tambo Basili Kokangaye a déjà 3 jours. Madame Azali Bongo n'a parlé de la justice et le connu Pinza Koloba arrestation wana yo monyango ndengeni. Bon, na pesibino botondi mingi d'abord un et local bosso là que Ndeko Eliezer asalaka musala na ye ya journaliste Ndeko Eliezer afingi mutute abomi mutute Ndeko Eliezer alobeka que diamant moko utaki na Sankuru na Loja et tango ba mami diamant wana na Kisasa sans respecter ba norme et puis mutasombi diamant wana balobi gouverneur ngo ka sanjinde mutakando dia demanda soki na ye moko soki na ba service na ye nde bakeko teka diamant na libande ya mboka sans kolandela muto ya kolo diamant sans koyeba eloko nini il faut ko sala pona ko futa l'état ba droit nango. Bref, diamant et na ndenge moko ya semboté Ndeko Eliezer na musala ya journaliste n'a fait que dénoncer ça pour dire mweka sanji yonde bazolo bakozwa ki diamant yaka ko yebisa biso diamant oyo eza wapi eloka mi balé oyo alobaki mutuko diamant tikali ko kufa tango ko diamant kufi tokosuka wapi et puis famille na yeba ko se retrouver le lenge nini. Est-ce que l'état peut azui ba droit oyo azwa katango eloko ya munene bongo eye? Est-ce que diamant wana ezaki certifié? Est-ce que bimi selon les normes nde eloko Eliezer akangami? Wana eza eloko eza ko opposer na monsieur Ngoyeka Sanji on aza ko senga na bi atika makambo ya kolandela Eliezer soko za politique la presse eza lokola ba partenaire na yo eza quatrième pouvoir. Parce que les airs dans un mécanisme mususu oyo akiko za la corriger ce qui a sala ki musala na ye na lo lenge ya malamuté notamment que c'est ça au gouverneur a ça que déjà il a saisi c'est ça que bazako zelaye aya po asamba pour la nini susu akiko funda na parquet local bosso eloka mi balé mécanisme mususu ezali ya ko répondre ya ko droit de réponse pour na ko pesa son de cloche na yo et les airs à lobby abeka ki gouverneur na ba service na ye ba ya kiko ko pesa droit de réponse te. Waneza côté mususu po babenga mutu aya kusamba basala kanini il faut ko senga mutu kotindela invitation ya liboso ayete ya mibale ayete nde ya mesatu oko ya kotinda manzana mine mais on a vu que les babenga ça qui place mon côté akomi ko koma ka bembala moko na manzana mine ba na parquet tango siko bayaka na mutu na parquet po mutu akangama azala mapé azala sous mandat d'arrêt provisoire. Il faut 3 éléments dans ndenge ya mibeko. Il faut que la fuite soit à craindre, il faut que les faits soient graves, il faut que mutu ait une identité douteuse. Il les a yebani, les a mutu oya yebanité. Eloka mi balé. Eloka mi balé, il les a na ndako yebani. Eloka mi satu. Il les a na moni ba faire ba faire moko ya grave oyo les a ko kimela ngote. Donc les raisons oyo magistrat azoko kangaiti lelo yebanité. Biso to sengi na procureur atika yepa to sala ki requête mongo pona ko senga que a libéré liberté provisoire pour abanda ko ya ko samba le homme libre parce qu'il est déterminé na okende tina suka après sa version de fait naie après sa ba élément naie mais toza ko kama pona nini tilelo bazo baza ko tika été. Donc nous estimons que arrestation Eliezer est comme ko sentir odeur ya politique pour Eliezer atana bitumba moko boye arrestation Eliezer za ko sentir pour Eliezer au Afrique du Sud na mouvement basali ensemble ya Moïse Katumbi Eliezer a dénoncé ba fait il les a sala comme sala moko boy donc ezoye banaka makambo wana bazo komi ko landele sikoyo na ba to ba politique ba continue na carte mais biso to lobby batika Eliezer a sané loko moko te il n'a fait que son travail de journaliste ce qui Eliezer a continué dans la condition wana to ko la biso pe obligé ya ko funda bato ba fundié mais mon amboka to landi sous porte-parole
Lambert Mende nde asili koloba penza ndeko lézard excès de zèle ezalaki mingi na maloba na ye yo ko juger maloba ya porte-parole à gouvernement ndenge. Bon, excès de zèle oui bien le juge ya ba expression ya batute yende a préféré aloba makambo lézard ka sala ki excès de zèle l'aime sous ya na ba version de fait on ngana za na ngote mais ba information ngana za na ngo il n'a pas fait l'excès de zèle donc je ne sais pas dénoncer tant muta RFI a dénoncé mambe ça ma Congo est-ce que ça on a excès de zèle. Tango ye ministre Lambert Mende a répondaka na ba oya bengaka ba néocolonialiste ya sala excès de zèle ce que ça jaka bongo sala émission na ye a lobby que mutumboya sala kakanyaka mutumboye aza moyibi ou bien aza ko détourner mbongo wana nde excès de zèle. Les journalistes ne fait que dénoncer les faits et donc les jugements et la capacité à apprécier le mutuna mutaka ko sala ne repose que sur ce que chacun peut faire mais moi j'estime que il les a tambena fait que son travail et que totika ba commentaire dossier dans la justice, ok, aux avocats et les RT, aux aninités. Bon, est-ce que les Cambouanais ont une préoccupation à porte-parole au gouvernement? Makambo Yanzela Congolais est alliété. Makambo Banzele Koufé est alliété. Hein? Kaka Makambo les Indes comme les lots très importants. Tout ce que Makambouanais est compatriote. Les lots, il y a Zamutu, Oyo, Azaki lobby dans l'opposition, il porte-parole au gouvernement. Mais lobby, il y a comme le gouvernement, les lots. Lobby a comme un peu mutu opposition. Donc il n'y a pas à cause de la fragile, il n'y a pas à cause de la faible. Donc il faut toujours, il faut toujours voir le revers de la médaille. C'est très important. Et puis tout ça, compatriotes. Et là, on est le cause de la plus importante par porte-parole au gouvernement. Est-ce que côté les airs ou bien il a élu à l'Odja Moutakoufio na électeur na yende konaye pour en été à côté à tout na gouverneur na gouverneur ya ye moko pour gouverneur ya ye à Sankour nda ya CCU nda azana gouverneur ya Sankour. Pourquoi il ne peut pas s'intéresser na question na pas tout na méthode de Longabino? Dis-moi comment le diamant est arrivé et dans Nazoaki diamant et où tu as pourquoi il ne peut pas s'intéresser à ça? Il préfère taxer les airs de excès de zèle. Je pense que ces propos-là ne peuvent que l'engager lui-même. Maître, tout ça sur la makambo nationalité, tout comme on a pensa, Tokozela, Banamboka, Bakozela, la futur président de la République, Moïse Katumbi, mais tout comme on a likambo nationalité, Kokangaye pensa. Pensez-vous vraiment avec ça, il va réussir Namaponomi? Bon, ça m'a réussi ma ponomité. Moi, c'est Katumbi, na sito le bango, na sina lobby moi mingi la likambana la bino, likambana nationalité, et ça bata Pandore, botika makamboana. Botika makamboana, ya kolobake hôtel à étranger trazaboui. D'abord na sina répondant que juridiquement, likambana nationalité on a toujours un moratoire. Donc mutakotu na moninga azati. Moratoire attaque que zalaka na 3-4 ans. Mais ça la mécanisme baleva kango officiellement. Likambana moratoire on n'a pas encore levé et donc la question de la nationalité n'a pas encore été tranchée. Deuxième chose, on a dit que le Balkambouana, na pouvoir avoir que étranger. Le ministre de l'attaque 10 c'est étranger. Na nationalité connue. Donc na bango na poto na États-Unis na lelo na zokende Canada. Tokuta na bango na aéroport. Ba étranger boya awa, ba nationaux boya awa. Nga na hotel Afrique du Sud na ba portisseur mususu. Tango ba lobby ba étranger, to monika biso to tremi kuna. Ba nationaux donc ba belé ba sud-africain, ba ngoma mona ka cause à l'étranger, il faut ka cause la ka italien ou bien français. Ba tanzanien ba tondia. Toyebi bato baza mibali ya ba burundais na ba ugandais toyebi bango bazwa pe nationalité kuna donc batika makambo wana eza makambo moko ya mabe. Katumbi aza congolais ayebotami na Congo ba parents na ye ba yebani ba chef coutumier epa na bango ba koma mutako akoboyela ye nationalité azate. Likambo wana eza likambo moko eza politique tango azala ko sala gouverneur et député provincial et député national batuna kaka nationalité ta yo ma to ko yeba ke papa na ya botama boy bongo batu musuko to tuni to bakanga bato awa batu bakanga bato après ça débat bato balinga ko lobelango te donc to tika makambo eza boîte à Pandore. Nous avons des informations et to senga na PGR ça c'est vraiment une sortie ratée. Une sortie ratée. Est-ce qu'il y a urgence na mboko ezaka nationalité ya Katumbi? Les gens qui sont morts dans la caméra, ça n'est pas une urgence. Depuis qu'il a fungula dossier, il a fini. Toyebi que Zamakambo Yakobo et la Katumba, c'est la méthodologie que Katumba à cause de la paix président. Ce que Zamakambo Yabitumba, tout le bunda.
Nous allons gagner le pouvoir par des voies démocratiques. Et tout le monde pour nani bilan Katumbi baza kubangango. Lelo baruto ya fait mandat oyo. Bato azolia te. Aussi oyeba na mokili bazolia evida. Ata na Somalie bato alia kama bien. Awa tokomi kolia evida. Donc miko ya soso batie na matembele balie. Est-ce qu'on est fier d'être comme ça? Bato futa vignette na patente na mboka oyo nzele zate. Mboka oyo nzele zate. On a un monsieur qui bureau na yeza na mogila gila. Il comprend rien. Donc mboka oyo ba valeur za souté. Bato ko matotiki bangamba ba biso ba bible na ba ouvrage akotanga bangamba ba droit to banda soko landela ko la bango ba voyou baza ko sala makambo mabe na mboka oyo. Donc biso tout oza capable soki baza besoin ba martyr bon mana ba martyr ngo ba mboka maître ko kendi pena na suka mutuna msusu ko yeba parce que MONUSCO va renouveler mandat na ye mais to ko mona gouvernement na biso ko tenir à ce que MONUSCO akoka kozala suna Congo te loko nini penza e batami na CC wana. Bon, mamba MONUSCO na kosuka na banini. Mboka oyo toza un état sous perfusion. Toza un état sous perfusion bako boyela MONUSCO te. Tango to memaka ba mikumba wa ba bulletin, to memaka na ba vue à MONUSCO. Est-ce que lelo ko boya ko kene par exemple na conférence ya ba donateur, eza ko dala na folie te. Toza ko zangelo ko kolia pa ni bakangi maison Schengen. Bakangi maison Schengen pona bango ba boyi mbongo to pesa kabino to bando pesa na ba ONG. Yango ba boyi bakangi maison Schengen. Et puis combien de Congolais do baza ko souffrir. Pona ko kendeka na Belgique. Mais bango moko ba kendaka, ba mama na bango baza kuna, ba musu to mona ba matanga, ba mama na ya za kuna. Mais ta mère fait quoi là-bas parce que tu estimes que ada na mboka mupaya. Wazo sala nini kuna. Ce n'est pas honnête, c'est malhonnête. MONUSCO ko kendete ba balinga bo mabiso sans témoin. MONUSCO, il faut continuer sans témoin. MONUSCO, nous ne sommes pas un État qui vient en vase clos. À ta Soudan du Sud, il y a toujours une Talaka. MONUSCO est la mission des Nations Unies pour que Talaka ne soit pas géré comme Mabé. Sans que Moutamona. Mais chacun. MONUSCO na Mabé belé. Non, tu sais on a quoi accuser MONUSCO. On a quoi accuser MONUSCO. Il y a combien de gens à la nerf? Ça dit combien de temps? On a quoi accuser Bango. Je crois que bazali parmi ba viola rapenza ba mama na biso na est ba oboma na kambe belé. Okanisa so muta komi soda ya MONUSCO nde alati akomi Yesu. Azape mutu atala makambo na ye. Il ne faut pas prendre les individus so muta poser acte mo bo ndebo tiango na komba MONUSCO. En droit pénal, l'infraction est individuelle. Et bango pe basambisa bango so mutu asali mabe donc okenanga ba nzela makambo na makambo ba MONUSCO na teko ba viola ki mutu boy. Nango bongo ba ministre se masturber na gouvernement na photo. Na ye na ministre bongo na mutu violé. Na kozala moi bien. Lui aura posé même un acte mais il est capable de se masturber dans son bureau. Un ministre, il n'y a plus de valeur. Mutu na penza suka. Yo za fier na ba ministre lelo français langue na biso ya travail. Est-ce que vous êtes fier na ba ministre ba ba français te? Un ministre a des arriérés de français. Akoloba sko na monokoni. Akoloba anglais, akoloba hébreu, akoloba grec. Donc tout la question est ailleurs. La question est que Mboka, il faut et ça la moussa nango peuple a besoin alia. C'est ça. Ce qui nous divise, c'est que tu le dis, bossi bossali mandat nabino botikaka. C'est ce qui nous divise. Motuna suka mona Mboka, ambassadeur coréen Boy Penza, asa contre machine à voter, mais to komona ndeko Corneille Nanga a ko tenir à ce que ma ponomi na Mboka mso ko sala ma Penza na machine à voter. Que pensez-vous? Non, Nanga, déjà Moussanganya ya canal qui n'a pas démolir complètement. Nanga a même un problème de concept. Na habité ceux qui est expert en Ango international des autres bon. Il ne sait même pas différencier les votes électroniques, ok, des votes manuels, vote semi-électronique, vote manuel avec machine assistée. Parce que maintenant qu'on définit machine, on a non. Tout mécanisme de vote qui passe par un ordinateur est la machine, est la vote électronique. Donc Nanga ne comprend déjà pas ce qu'il est en train de faire. Ou bien il comprend mais il a s'entêter. Deuxième chose, Nanga a dit que 2 millions de dollars ils ont assuré la campagne. On a comme campagne pour justifier en côté sur un canal qui nous paye $300. Au Lekiwana, au Kiko comme pas nayo, na état de peine nayo que peut-être 3 millions. Et azoé la ndembongo. Et puis machine on a tout au yoka ba son na PPD d'Abaragnon parce que c'est la peine que le baquet imposé en gros. Et le coup constitutionnel vient de rendre un arrêt de la honte. Juge 4 sur 4 alors que Bango va pour un consensus sur Koufi et comme il y a un vote majoritaire. Président, le locaux de Komeli, le juge va renouveler 3 il fallait renouveler pour baser déjà mécontents. Donc c'est pour nous que mais le jugement de l'histoire va devoir
trancher en faveur de tous ceux qui pensent du bien pour le Congo. Moutounyo Saza Koyiba, Akende Gotonga na Suisse, Mobutu Akendakawa, Toyebaka Mobutu Azana 35 milliards de dollars. Tango Akufizanga Mobutu Akegotuna Mbongo na Suisse, Bakuti 8 millions. Mbongo Moussou Kendap. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un grand merci, maître. Un grand merci à vous, chers internautes de Congo Impact News, de nous avoir suivis. Un grand merci à Coco Shoming, Simbi Caméra Mikolo, Namam Africa. Un grand merci à mon chef qui est là, Jean-Pi, je vous salue. Je vois mes directeurs qui sont là à ma présence. Un grand merci. Ceux qui nous aiment, Azongité, la Mam Africa, écrivez-moi sur Facebook, via Dédou Montiri. Simon Petolo Histoire à Londres, je te salue. Papa Elima Yoni na Allemagne, un grand merci. Na Binonio surtout Kadima Koto na Londres, ceux qui Zambé Azongité très prochainement. Bye bye.